Kongola komonyo kwa manamboka na yepona nini. Ata bino moko. Soki tolobi bolingi tolobate. Bapekisaka mutu asekate. Bapekisaka pe mutu kolobate. Sokolingi tolobate bosala makambo malamu. Soki boso sala ya mabe. Ata botsebiso mendoki tokoloba. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Pas comme ça. C'est un faux président qui n'a pas été élu par le peuple congolais et qui laisse Kabila le Rwandais continuer à diriger ce pays. Ce qui fait pleurer le peuple congolais. Mon peuple, doté d'un pays très riche, il pleure de faim. Idiot. On fait le ndombolo, la classe politique et ça, ndombolo, la classe qui se dit religieuse et ça, ndombolo, les artistes, tika bakolo ndombolo. Vous de la presse, vous êtes ndombolique. La science est devenue ndombolo. Tu veux que Jean Goubala a révolté, tu veux que je vive comme tout le monde? Nazoé ba ke kalaming telem so ba oboto la biso Congo. Kamwa ga Rwanda mutu mukego asamba ngungu. Ta combien communauté internationale ta ya Rwanda. Rwanda opena bujama ba ndoge yemoko aningisi Rwanda. Rwanda mayele akoningisa Rwanda. Rwanda comment ça na Congo? Vous voulez que Jean Goubala soit tranquille? D'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant. La compte on a plus de 15 millions de followers. Oyo bat balandakaye, makamnyo soit salaka. Abali pe mwasi. Oyo bat nyo soit aussi plané malgré que ba biazane vundamnene donc bat bazar aussi. Okosaki yo, Edoxy, Okosaki, Edoxy, Okosaki, Edoxy. Bonjour chers amis de Koulimedia TV. Très ravi et très content de vous revoir encore aujourd'hui parmi nous autour de cette émission sociopolitique. Cette émission qui sera animée par votre serviteur Thierry Vita, Ombre et Lily. Et dans cette émission, nous allons naviguer un petit peu parmi quelques éléments qui feront réfléchir, je pense, la plupart d'entre nous, parce que nous nous dirigeons tout doucement et sûrement et lentement aussi vers les élections de 2023, où il faudrait que chacun de Congolais puisse réfléchir avant de déposer son petit vote dans les urnes. Pourquoi ce thème socio-politique? Parce que, éventuellement,
la société se relie très souvent avec la politique et la politique à la société. Le Congolais d'aujourd'hui avait beaucoup d'espérance sur le gouvernement actuel depuis 2018, fin 2018, début 2019, parce que ils ont traversé avant cette époque énormément de problèmes, énormément de situations qui ont fait que le Congolais ne se retrouvait pas et avait beaucoup d'espoir, avait carrément mis tous ses espoirs sur l'actuel gouvernement afin que les choses puissent changer. Et on se rappellera que, comme je vous ai montré au début de cette émission, dans des petites séquences, que notre président actuel avait promis au peuple congolais qui fera de notre pays l'Allemagne d'Afrique. Je ne serai pas trop long dans mes discours. Je préfère qu'on puisse commencer cette émission justement par quelques propos de notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau de ses souhaits et au niveau de ses promesses qu'il avait tant évoquées durant les années 2019, 2020 et ainsi de suite. À tout de suite. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Pas comme ça. Bandeko na ngai ya bolingo pe ya motema. Na bandaki émission en français parce que eza émission moko très importante plutôt. Eza émission moko très importante parce que lobi tozoko kende côté ya élection ya 2023. Na kati ya élection ya 2023 tozako linga Congolais nyonso azwa conscience. Congolais nyonso ayeba te esika zali fanatisme ezala te. Parce que lelo tozomona RDC na biso ndenge ezokende mabe makasi. Ba directive nyonso ya papa mokonzi tope tata mokonzi tope président de la République ezolandama te na ba collaborateur na ye na bato baza na ye vision na ye oyo ye alingaki aza kosalela yango te. Or yende aza tata. Soki bana baza kolanda makambo tata aza koloba te, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Toko incriminer ye mon côté baza groupe bango nyonso. Mais tant mutu eza na faiblesse nzoto pe e wa kolanda te. On se vole pas la face, on va être clair. La minute où tozo beta no masolo tozo mona exodum ya makasi eza ko salama oyo penza eza flagrant. Ya ba kasayen baza kolongwa na bakasi na Kasai baza se diriger vers Katanga. Exode wana ezate po masasi ezobeta. Exode wana ezate po guerre eza kuna lokwa na Ukraine. Exode wana ezosala kaka po na nzala. Mboka oyo ezali mboka ya diamant. Mboka oyo na sous-sol nango o retrouver richesse lokola libanga ya talo diamant. Mais mboka ngo ezangi biloko kolia. Eza pasi pe mawa. Bolanda séquence oyo. Katanga yote nakufa hapa, angalia vile watu hata wanasemaka. Hivyo tatoka pa Kasai partout, tutafika mnivo kanishi hapa. Angalia population hata wanasemaka. Humu ni mulwena tuko mulwena, vraiment tunalomba assistance yenu, vraiment ba autorité, vraiment tuko vraiment envahi. Atuyue ni juste mashua inatoka vraiment kukasai, vraiment voilà wote wandugu yetu vraiment kule wanatoka vraiment tuko inonde mukatanga atuyue kule tutafika vraiment tunalomba ba assistance ya autorité vraiment sinon c'est très compliqué mwe mwenye muone vile kama vile vinafika atuyue tunalomba assistance yenu vraiment amwangalie yenu na pa kufinyanga panapita
Autorité vetu asisteko sana, s'il vous plaît, c'est compliqué. Humu ni Muluena, tuko Muluena hapa, Mutetora Bukama, komini ya Luena. Mavalizi hapo ni masakoshi, mavalizi hapo ni vikwembe. Vraiment ni mambo ya nguvu sana, vraiment ni mambo ya nguvu. Vraiment, jo le peuple d'abord, hii tuko nayo hapa, jo le peuple d'abord, hatuyuwe vya kufaa tena. Vraiment, na manyumba yenyewe inaisha, vyote vinaisha, hakuna tena manyumba, hatuyuwe, wanakala pa mapa yote, mumanyashi, vraiment hatuyuwe. Na baminere wenye kufunza masomo wafunze tena, hatuyuwe, mwe beye muone, ba autorité, mtu asiste vraiment, tunashita tena vya kusema. Oh, vraiment, c'est triste. Oh, c'est trop triste, vraiment. Hii ni njia moja, parce que ni manja ya mingi, mais hii ni échantillon mbule. Atuyuwe ma marchandise, bantu beko ni plein. Vraiment, atuyuwe vraiment. Katanga tunakufwa. Atuyuwe, esi kuna bakia tena bantu abana hako tena huku. Chaque train ingia ni paka hivi unaona atuyuwe vraiment mamigini iko bantu tena haina je atuyuwe vraiment tunakufwa. Il faut tutafute kwa mbele interview wale wanatoka kama tena manyumba yako wako vraiment atuyuwe. Assistance ya autorité vraiment iko nécessaire. Sinon atuyuwe ndio tutafika. Voilà. Maintenant, mon. Vraiment, mon et toute population. Vraiment. Au moins, ma case, Jaina. Bandeko na ngai bouti komona bino moko. Bandeko ya Kasai baza kolongwa na Kasai baza kokende Katanga. Na lobai na bino ne bande émission na roza lelo na ba commentaire ya rosala te na lingi bilili nde eloba na place nanga. Po moko ba misusu bazala ramona ba komeli biso bino boloba maramba lokuta boza kotiana bino bilili pete bozo lobaka koloba doto croire bino kana maloba na bino. Mais lelo namoni ezaki très important bato ba mona marambu belé na bilili ba réaction ba congolais na bilili. Tokoleka sikoyo na eloko moko na mona ki moins compliqué oyo. Et ça, il y a un peu moins passé. Bisolo Sotomonaki arrivé à Grand Pena et Doxy à Ona Kinshasa pour te baser à parrain topé, je sais pas, ambassadeur ou ambassadrice. Il y a événement à Kinshasa Bopeto où ils allaient dirigé par gouverneur Gentini Ngobila. Mais tu vois comment on a sous basali interview mon Argentine Ngobila na ozelo ka extrêmement moké place bazotu na marambia et doxy yao ngana koloba elo côté mais Gentini azako justifier que grand pewana azali mutu munene. Pourquoi mutu munene? Simplement parce que azala ba followers et belé na ba réseaux sociaux na e binomo bolanda e. C'est supposé pour naïe kaza mutumunene pour avoir followers rebellés. C'est-à-dire aza comparable peut-être ba pour followers ezali en fait like un peu genre like bato balandara signaka ba followers wana na kati ba réseaux sociaux bato balandara et bimara ba millions parfois. Alors aza ba millions ba followers abimi mutu moko ya important. Alors on a comprendre comment gouverneur de la République, gouverneur de la ville plutôt, il y a capitale Yamboka na biso, a que justifier biso que Moutouana Zaka Mounene parce que Azaba follower est belé. Et puis en plus, pour Abali Mwasimoko, Azana Basima ya Minene. C'est très grave. Boulanda Binomo. À compte naïe, Azana plus de 15 millions de followers. Oyo Batbalandakae, Makamunyo Swasalaka. Abali pe mwasi oyo batnyo so baza aussi malgré que ba biazane vunda munene donc baza aussi na sima bilili oyo bouti kotala boyoka réaction ya
artiste na biso moko babengi Jean Goubal oyo azaka na bwanya parce que ngai Jean Goubal pona ngaza mutu moko ya mayele makasi na bamboka mususu tunga to comprendre biso kaza mutu mayele yango sa pe musique pour musique eza eloko moko ya mutu mayele c'est-à-dire œuvre d'esprit oyo utara na musicien il a déjà que aza mutu moko raisonnera mutu mayele. Malheureusement dans mboka na biso bato yango ya mayele bazora grand chose te lelo peut-être va comme il s'en sortir na ba matolo mais ba oya kala bazwa ki makambo mingi te da toza preuve ba papa bombenga bazana ba yokana kate batala bango te ba bimisa bango pété na miso bato mais baza ba grand artiste o basali ba œuvre belé na mboka na biso boyo kana nous Jean Goubal ndenge nini ye azaro monela bato bazo kamba mboka Jean Goubal azaro mona bato ba kamba mboka baza banani suivant. On fait le ndombolo, la classe politique et ça, ndombolo, la classe qui se dit religieuse et ça, ndombolo, les artistes, tika bakolo ndombolo, vous de la presse, vous êtes ndombolique, la science est devenue ndombolo. Tu veux que Jean Goubal a révolté, tu veux que je vive comme tout le monde, nazoe ba ke kalaming tele muso ba oboto la biso Congo. Kamwa ka Rwanda mutu mukego asa mangungu. Ta combien communauté internationale ta ya Rwanda. Rwanda opena bujama ba ndoge yemoko aningisi Rwanda. Rwanda mayele akoningisa Rwanda. Rwanda comme ça na Congo, vous voulez que Jean Goubal soit tranquille? Merci bandeko nangai tozana kati ya Kuli Media TV na FSAVino la chaîne de l'excellence. Bon continuer ko s'abonner, ko liker ba émission na biso et surtout ko cliquer na cloche à la notification pour besoin ka ba message na biso ba notification émission to tchaka à chaque fois sur chaîne na biso. Bolandi Jean Goubal, toujours pas de commentaires de ma part. J'espère que mutuna mutunenge titre émission lobby binomoko bo juger. Parce que émission a vu ce titre à vous de juger. Binomoko bo juger. Tolingi ko juger batute, tolingi pe ko lobelo roté tozo la kisakaka oyo bandeko bazako loba, oyo bandeko bazako sala. Na minute oyo bolimbisanga parce que na uta rozala moi kosu mikolo elekaki na moi grippe. Tokota nanu moi muke na rubrique moko oyo esali pasi. Ndeko moko ya mobali na nzela kaka azaki na mutuka na ye batelemisi na ba policier na biso nde boyebi bazaka bato ya ba problème ebele ba policier wana barakete ye pona kozalaka na mokuse bilinga kaka ndenge ezalaka na suka nango barakete ye akanisi bapasi nyonso azomona akanisi banzela nyonso abimelaka na ntongo po akende koluka mwa lomeya po alesa ya ye famille asengi bango na malembe bozongisela ngai oyo ya ngai po yango kaka naza nango na mokolo ya lelo bapolisier babiniete zwa mutuka nokende abi lelo oyo soki bokoboma ngai na masasi boboma ndeko mobali alongoli bilamba nyonso atikali ndenge basala ye na nzambe mokonzi botala niveau ya pasi oyo bandeko baza koyoka na bamboka wana oyo eza mwa aperçu mwa illustration mpona kolakisa badouleur mosusu ezokomisa bato na baniveau moko oyo okoimagine te papa moboti mokolo akomi ntina niveau ya kolongola bilamba na ye nyonso atikali bolumbu mpo bazwi elomeya na ye azoyeba te akosala ndenge nini eza pasi. C'est quoi ça? Oui, ouais, donc il s'est déshabillé pour son argent. Il s'est déshabillé pour son argent. C'est chaud le pays. Il a créé un scandale. Abisoka Zumbo on a été donc les loba romona. Bandeko ngana kolobaka elo côté à vous de juger. Binomo bo juger. Bomoni bilili boyoki oyo eza kolobama
bino moko juger, bino moko pesa ya bino enseignement. 2023 ezakoya. 2023 ezakoya. Tozala ba fanatique te. Tolingaki mwana mboka po tomonaki na avec mwana mboka oyo aza congolais de père et de mère. Makambo ebele kobonga. D'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant. Boyebi que ba expert congolais mélangé na ba expert ya ba zone ya international nyoso, c'est-à-dire mokili mobimba ba sala ba expertise na bango ba mona que soki dirigeant malamu aza na Congo, gouvernement malamu eza na Congo, Congo eko changer en moins de 10 ans. Bozo mona vitesse wana. Moins de 10 ans, Congo démocratique, RDC, et koki ko bon wana pe komi lokola tolobaka leki Afrique du Sud en moins de 10 ans. Leki Afrique du Sud en cadre économique, cadre social, cadre politique, cadre nyonso. Leki Afrique du Sud en moins de 10 ans. Bon, soit ça les 20 ans. Na système wana. Toko ma wapi. Bon, ndeko ya mobali azako lela na kombo ya SNEL. Otobengi SNEL en sigle. La Société Nationale d'Électricité. La SNEL ezali société aux gens pesa lotili qui tope courant na kati ya mboka na biso pote bana ya mboka bazala na kati ya molilité balobaka mboka oyo eza na courant, mboka oyo eza na électricité, mboka oyo eza na mai, eza mboka oyo eza déjà en voie de développement. Parce que lelo avec courant aux an accès à l'information, avec courant aux an accès à makambo ebele. Oko travailler na butu na moui. Courant est en importance ya ko sakanate. D'autant plus qu'aujourd'hui, ba internationaux wana topé ba mboka oya libanda baza ko convoiter ba richesse na biso po basala ba voiture électrique na ba matière première résultat ba mboka na biso. Or ba voiture électrique yango nde ko remplacer lobby ba voiture nyonso tozota mwana ngo lelo o eza ya ba carburant à base de pétrole. Donc à base de gasoil, pétrole, tout le bara, voilà. Babongo là, on a ba gasoil, babongo là, on a essence, on a belé. Bazako convoiter ba richesse na biso pour ba comme ça va mis tout kana bango électrique, monde comme na mis tout électrique. Pour quelle raison? Pour na problème il y a climat. Dengue couche d'ozone les autres baisser bandi ko be ba ko tout donc comme déjà entamé la minute, on a encore une information de tirer à 3 ans. Pour domika ko zongi sa makamwa monke simato sauver planète. 3 ans ce que l'équipe se dit à partir à Siko so comité en 2025, ba sali be fort wanate et comme trop tard. Alors mindele baza ko sala makasi pour ba changer ba donne wana nyoso. Bango ba comme déjà ba électrique na bango tina ba mituka na bango pour ba polluer moins planète na biso. Alors moi, mon balio na ozo avec Sabino na minute aza ko lela courant. Aza ko lela courant po yé. Aza na bilamba na ye pa ko lata pe bien propre ake ko luka pe musala to pa ke musala na ye to pa ke rendez-vous to pa ke na ba camarade mais alinga rane bo peto alinga roza kitoko alinga roza bien. Mais moyen lata bien ezate po courant ezate moyen repasser ezate moyen lamba na courant ezate. Donc vie na ye et comme il désordonné pour courant exaté. PDG Asnel, PDG Asnel, Moussala Naye, Nini, bilan Naye, Nini, Bolanda. Nasa Congolais, Boloba Nyoso Boko Kikoloba.
bofinga ndenge bokoki kofinga, bokritike ndenge bokritikaka. Nazosenga oseku mboka nini oyo kurezanga lokola kapitali ya Congo. Kongola komonyo kwa mana mboka na yepona nini ata bino moko soki tolobi bolingi toloba te bapekisaka mutu aseka te bapekisaka mpe mutu koloba te soki olingi toloba te bosala makambo ya malamu soki bozosala ya mabe ata botie biso mendoki tokoloba botala ndenge naza salite posa kobima me nakobima nakolatani paske kura ezalaka te nakobima nakolatani paske tokoma olata bilamba chifone ata bino moko toza na baresho me tokoma olambela mbambola toza na baresho tokoma olambela mbambola toza na bafere a repase me totambolaka bilamba chifone bana ya babebe bakoma kobotama na bainfection bebe soki abotami basukolaka elamba na ye na suka korepase kura na mboko ezalaka lisusu te babebe bakoma olata bilamba sa korepase tosali nini tozodeklare badroit na biso lokola bakongolais bakonzi pourkui bozanga mawa bakonzi pourkui boza motema ya mabe peuple oyo asali bino nini bokendaka bapoto boyebi mokili mobimba eske pasa kura oyo biso toza nango na bamboka mosusu ezalaka bongo tala baresho ekoma kobota bampese baresho ekoma bota bampese tokoma olambela bambabola bacharger ya batelefone tokoma kotambola nango na baposhi tosali nini mboka mobimba ekoma makelele ya bagroupe électrogène kura ezalaka lisusu te chef ya gouvernement son excellence Samba Lukonde papa nayebi musala na yo nyonso yo sala na Jekamine vandisa gouvernement lo papa oyo azolinga kosala vision ya chef de l'état te alongwa boyebisa biso vérité sinele ezalaka ya bato mosusu te ezalaka ya biso bamboko biso topesaka courant ekendaka te bamboko biso topesaka courant ekendaka te me ndenge nini na mboka na biso tovivre sans courant na point noir courant ekendaka te na Brazil ekendaka te na Afrique du Sud ekendaka te na Gabon ekendaka te nani botya deja sinela longwa alo bandeko na bomoni bino nyonso nakolobela kote bilili nde ezoloba lelo je n'ai pas de commentaire à faire bilili elobi ebele bozo sentir na kati ya ton ya mwana mobali oyo amertume na kati ya ton ya mwana mobali oyo révolte na kati ya ton ya mwana mobali oyo donc alembi azoyeba te akosuka wapi akomi kobelela ye moko esika atelemi azobelela azoluka yeba c'est quoi le problème pourquoi tokomi na niveau oyo pourquoi situation ya boye l'Allemagne d'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Durant mandat nanga, nazako promettre bino na kokomisa mboka oyo l'Allemagne d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tozomi tuna. Bandeko na ngai tout continuer émission na biso boyoka mwa muke na minute oyo susu eloko ezolobama parmi plusieurs rubriques on a poni sans que nga mona ça à commentaire na bengi yango rubrique ya no comment. À tout de suite. Président, je signe et je persiste. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Tchebeya et Bazana et bien l'ancien président, je cite le nom parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'anciens présidents. Il y a Kasavubu, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Mobutu, mais je cite très bien, c'est Joseph Kabila Kabange. Le président, je demande mon acquittement. Awa tozana Saint-Pierre, lelo na tongo tolambuki, ba ibibiso statue ya Maman Marie. Eza pasi
mais tokosala banquête mpo toyeba soki nani asali acte oyo ya koyiba statut ya mama Marie. Esalami lelo lundi le 21 awa toza na paroisse à Saint-Pierre. Peuple congolais, Mboto Nabino, Bipan Souzali. Les alliés combattants chinois depuis Cape Town en Afrique du Sud. Pesibino Bambote. C'est pas du tribalisme. Hein. Parfois, on a un tribal. C'est pas du tribalisme. Mes frères du Kassai, vous ne pouvez pas immigrer chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre au Kassai. Chez vous, au Bakwanga là-bas, il n'y a pas la guerre. C'est seulement vous êtes mal organisé. Quand vous partez à Kinshasa, vous oubliez chez vous. Construisez chez vous. Construisez chez vous. Les Katanga appartiennent aux Katangais. Hein? Les Katanga appartiennent aux Katangais. Construisez chez vous. Restez chez vous. Mettez des écoles chez vous. Construisez, développez les Kassai. Il ne faut pas aller chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre. Vous lobby qui a besoin de pouvoir. Bino besoin de pouvoir. Bas cimetière est bino. Bas hôpitaux est bino. Besoin de mbongo. Mais vous ne pas na bino. Mais pourquoi vous avez besoin de mettre un train licola, un train marchandise, millions de Kassai, Kassai, vous avez qui m'a boqué na Katanga. Vous ne pas na bino. Construisez chez vous. Mais pourquoi vous fouillez chez les autres? Pourquoi? Vous ne pas na bino. Munoko ya pamba bozo sera munoko pa pour makelele trop na ba réseaux sociaux qu'on manquait ba respect. OK pas na bino moko vous êtes le premier au bozo souffrir mais le comme ka fache bata. Beto ani. Tout le monde a beto en hôtel bino moko na ba kimi na province na bino bozo ki manzala. Bozo ki manzala vous fouillez la famine pour aller manger du foufou au Katanga. Vous fouillez la famine pour aller manger à Kinshasa. Vous êtes indésirable. On vous aime pas partout dans tous les pays. Vous êtes indésirable. On ne veut pas de vous. Nous sommes fatigués de vous. Partez chez vous. Allez construire chez vous au Katanga. Et allez construire chez vous au Kassai. Laissez chez les autres. Partez chez vous en Mbujimayi Bakwanga. Allez construire là-bas. Bakwa Kalonji. Je ne sais pas là où vous venez là. Partez construire chez vous. Vous avez bon pouvoir, bon mbongo. Mais botique pas nabino. Botique pas nabino. Je vous rappelle qu'en 2023, mes frères, le tribalisme vous serez tabassés à mort. Au Congo, dans la province tout, dans la province Nyon Congo, beaucoup bête à maman. Bon, ça va comme on a filmé en 2023. Les aventuriers, faux tribu bino. Beaucoup en 2023. Fatina bino ko sanagaga, agomona. Toujours c'est la bino en 2023. On a eu l'élément déclencheur. C'est ces fameuses élections. Beaucoup bête à ma fort. La mission va au Koufa. Je vous promets. Hein. Oui, pays na faute belé. Mais pays mokote na monde ko kuta bakabulaka mapa ndaku pesa développer. Tous les pays qui nous kuta kaka bagarre. Nga kuna remarquer mi comme si ba singa bandeke nyoso bazaka côté ya Kintuka bazaka soute bakoma ke na kolia na Brazza. Mona bandeke pa komosala ki clandestin. E bandeke ki sasa bakoma pe po ba fula ki sasa koma kana ba pamplex ba kolia ni. Na bandeke bakoma soto landia to kodai bandeke bakoma kati pe Brazza. Bakolia kuna na pokwa bazongi ba sentir ke côté ngambo davantage biloko eza ebele. On a ce personne ba périmètre. Et on faut ça la attention. Kalanga na ba mi secrétaire bazaka na mir. Le sorte na ba mir mi secrétaire bazati, mi secrétaire bakomo tatina bazamba. Mukomsi na koti za manale sa tabana sur le table demi secrétaire na kamwe mi secrétaire ba mi tout rouge. Na kotemba balandi conjoncture kuna moni clarté ba ina bango koto. Vindengeza. Makamfo yeba mama na ko c'était nature fete ya biso fato yeba. Avec la monaka te mais ce que ba tie bidon na pompe e bandela bidon ya mai akoyeba ke bidon ba tie sika. C'est pas bidon linge tonda avec ga koyeba. Bongo yo mto sana avantage ya misu na ko mona. Okoyeba te. Ce qui est aveugle, attends, mon arrêté, mais que bidon va tchesika. Bidon lingeto, non, na ça va longola bidon. Pas senti d'ailleurs koto, ya kotonda. Mais azaka na poté moko matoi. Bongo yo sotala na koyo. Quel double avantage. Do moni perro tozé ngo fo kwata. On a ça tous les motos na vie, courage. Quand poso ça la muta peso fotité. Ta kenzamba juge te zala. Facilité na vie zala. Na lo bango chaque fois. Attends bongo ko lokota, ezaka na principe. Ko lokota bongo ezaka pete, mais ça fait na principe ko lokota mbongo.
faut na courage ko lamka ba 5 heures pour tata mukolo musu mwasa mapa kwesa na 4 heures so ngo resi na visa kana visa girafe aleka sama na mulai tous les nyama bazaka na se ba ko conseil na po yambike so ye indi indi ba ko be ko to sa ya ko psika na moto ndi ngo base mikolo mama nazo pesa conseil même mi selekete na mi so komi na ngambo azemi aboti bana za suni makamlo ka célibataire mu selekete akomi na engagement a risque ko katsa ba umona bimba musikete to tambo banyete na prince akufeli nyongwa bana na miri biloko komi mukifa bi malibanda pa kusakolia na bango ba célibataire batikala na miri ba liga mukia toni mais mama bana fa déplacer nazo pesa conseil na musikete ba kina komi na engagement bana ebele fona lukebe ebele on a dit sur la technique de guerre yo moni ki ça faut kwata mi pesa valeur ko betela pas sinon na mutute pour mi cholisa. En tant que ministre de l'Intérieur, de constater que les députés provinciaux de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à comprendre la chose politique qui est en train de se passer dans ce pays. Je vais vous donner une illustration, parce que je sais qu'il y en a qui sont instrumentalisés par leurs collègues. Je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. Ma province est du Sankuru. Ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Cette province n'a jamais eu, jamais et alors jamais un gouvernement provincial. C'est à cause de qui? C'est à cause de ces députés provinciaux. C'est à cause de ces députés provinciaux qui ne cherchent que l'argent. Ils ont, suite aux instructions leur données par leurs députés nationaux et sénateurs, mis cette province du Sankuru dans la situation où elle est aujourd'hui. Et au lieu que les députés provinciaux des autres provinces soient solidaires à cette population du Sankuru, ils viennent crier sur le ministre de l'Intérieur que je suis parce qu'ils sont instrumentalisés par les collègues du Sankuru. Ce n'est pas normal. C'est un faux président qui n'a pas été élu par le peuple congolais et qui laisse Kabila le Rwandais continuer à diriger ce pays. Ce qui fait pleurer le peuple congolais. Mon peuple, doté d'un pays très riche, il pleure de faim. Merci na ma présence Nabino, Ndenge Bolandara Biso avec Boké Binyoso na Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence. Otokatalelo l'excellence ya Pamba. Bolandi Bino Moko que to comité na niveau que Moutazar oyebate que statut yana oyo Aïbi, ya Maman Maria. Et ça, statut moko ils ont représenté Marambo Ebele. Et ça, on a la puissance. Et ça, on est loko moko te, mais ils ont représenté car Marambo Ebele. Batebele, batcha makbolo on a bango na bafukama pour basambela. Basambela la statut te basambela ndi Maman Maria. Kolongo la bango eloko on a topé ko yibango okenango ape otekango api. Otekango pe na combien? Otekango polo banini e uti wapi okosa nango nini ozomona esika misère ezomema batu c'est-à-dire batu akomi tellement bête tellement con que akomi ko yiba na n'importe quoi ça yibi ayibi eloko mazo bata otekela ngo wapi oke bapeta ko bwakango mayiba kiango bomoni bino moko esika mboka nini ya biso ezokende esika bana mboka baza kolela esika bana mboka bazwa ko mituna esika pe ba misusu ba réussir na vie pour ba koma batu ba benga onini ba poésie te ba adage en parlant de Toli a pété azo lia du jour au jour pour kaka alobaka moi ba lisese Ozoka mona mobali a sali ba kelasi pour un jour à comme peut-être ministre pour un jour à comme chef d'entreprise comme ça comme directeur d'entreprise mon sali na kati entreprise moko boy mais via RDC et bongoli makamune nyoso na ba espoir nyoso akomina ko benga matoli a pété c'est-à-dire yaza wana po pesa ndekara ba masese et avec ba masese wana azo gagner muke moi vina yezo gagner me wana muke azo lela wana. Quel pays, un ami à François Mitterrand
je pense que c'est Dumas qui a dit ça. Abenga Mboka na biso un non-État, un non-pays. La télévision, boye, avant d'ina ba journaliste mususu, ba tourner marambo RDC, abisa c'est un non-pays, un non-État. Na bamboka mususu abenga un incident diplomatique. Donc il fallait France à singa excuse. Mais le roi Petoza na biso et l'autre côté. Toto Peto comment na biso et l'autre côté. Pour Congolais, moi je me rappelle, na ba né au biso tora na ba poto, tozaki quand même respecté. Tozakoya na ba visa d'études. Pour batebele bakanisa que Congolais nyo soya na poto kolukate. À une certaine époque, les gens venaient en Europe pour des études. C'est-à-dire, il y a un poto poatanga, azonga kosala na mboka nae. Et nous, on était venus à cette époque-là. Mais si par exemple, on a la zonga raté, c'est parce que nakutana na molonga linangai, awa, et puis, to sali vina biso, to boti bana bana pelelo, bakumina ba misala na bango na bandaku na bango na ba vina bango. Mais bandeko ebele ou batanga ki pe na période wana pe basili saka, misusu pe bazonga ebele na mboka pe bakina kosala. Mais tant ba moni pe ke kunezo simba te bazonga pe awa kosala pe kaka. Basala pe ba boulot ya bien. Tozala ba aviateur congolais awa, tozala ba ingénieur congolais awa, tozala ba médecin kutu ya kotanga te awa. Donc ça dit toi la patrimoine mo ya makasi na niveau ya ba intellectuel na kati ya diaspora. Et Batouara Nyoso, c'est vrai que les lots, la plupart, Oyo Bazongaki, Oyo soi-disant Bazongaki, pour reconstruire Mboka, ça les lots côté parce que Bakouti n'arrête un système. Système Moko Yamabe, système Moko Zalara, ou Meki Kosala Boye, au Monique, au salaire une fois, deux fois, bah Yelio na bureau, bah Ebiso, chef, ah ouais, Zara Bongotin, ah ouais, Zara, au Pessi, Yopé, au lait. Au PCOP au lait. Mais tina niveau ya kolia, tu peux exemple bobimisi 100 millions, mais aux UNOP 90 millions, au tigé au PC 10 millions. Mais comment c'est pas possible. Bandekola kuli media sinaboyo ke musika lelo, bolandi binomoko, ndenge na rolo bane bande émission, nous allons vers les élections de 2023. Je pense que ça il sera très grand temps que chacun d'entre nous puisse réfléchir, puisse se dire que demain, c'est l'avenir de nos enfants. Demain, c'est la République démocratique du Congo où Mona Yabopeto ya solo. Demain, pourquoi toza Congolais? Parce que le fait yakoyeba déjà pourquoi oza Congolais, pe but nayo zanini en tant que Congolais. Je crois qu'à ce moment-là, on comprend nos valeurs nayo, pe rolinga omemamboka no liboso po yango nde muteko tombola yo. J'ai vu, j'ai remarqué que la jeunesse congolaise actuelle a commis très branchée dans ma politique. C'est déjà une très bonne chose. Alors, base à la conscient que en 2023, Luka va changer parce que le pouvoir restera toujours au peuple. Et ça, dans le slogan, pesa ya batu moko boye na ba parti politique, mais na réalité, le pouvoir est à peuple. Pouvoir est à parti politique, nous appelons synoté. Pouvoir est à peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qui décide. Na minute ce peuple a l'obit tolingi yote, ça y des ordres. Jamais Boromo na baokitsaba, char de combat 60, ceux qui 70, ceux qui combien pour donner parfois peut-être 10 ou 15. Qui tient 15 chars de combat na bango, baboma 80 millions de personnes il y a RDC. C'est impossible pour retirer la banque dans la communauté internationale. Martyr barozanga te mais barolongara barokima. Pour partout au monde ande bakima. Mais toni to comme na niveau na te toni to comme ndenge ka to kende démocratiquement na kati ya élection moto na moto eba ko pona. Prochainement candidat au barozala moto na moto eba ko landa to comme appel un système a koyeba programme ya candidat. Émission télévisée salama candidat na candidat pe sa programme na ye débat ezala entre candidats, confrontation démocratique bovandi na kati ya plateau bozo ko défendre programme na bino face ya candidat musu pas défendre ya ye. C'est à ce niveau là je crois que
peuple congolais au comprendre nani aza vraiment na processus ya ko aider nani aza na processus ya kotombola mboka nani aza na processus et puis sanction ezonga na peuple na sens c'est-à-dire ba député ba comme na pouvoir ya koloba pe non na ba situation mususu mais pour les lots députés na biso aza na pouvoir wana te aza corrompu député muno mo bolandi na kati ya rubrique on a tché ya divers kaka pour na boy na ko tcha ba commentaire bozoka yemoko ministre intérieur makambo lobby. Je vous remercie beaucoup bandeko na ngai la sepeli makasi ndenge na moni bino susulelo obo salate que élément on a resala prochainement ils a toujours sur marambia na rozonga na maramuna ya histoire donc c'est à dire rubrique ya page d'histoire pour na mona que bandeko belo ba komelenga na rubrique on a ça qui a liboso c'est à dire émission liboso à page d'histoire sur l'avenue Assosa na deux avenues mususu na tanga na kati oye wutaki na marambi ya guerre to ganyaka à l'époque na Éthiopie botika malamu na banda kuna bino na mabota na bino bisika nyoso bozali pe avec beaucoup de plaisir na ebisi bino to komona na kana mikolo ezoya nzamba batela merci.